Mida la Taylor azobeta Karine Mokonzi biloko. Mida la Taylor azako pupula Karine Mokonzi. Batu mususu bakomelinga, misusu balobi pona Mida la Taylor. Papa Robo salata analyse, Papa Robo tala biso ndenge tolingaka Karine Mokonzi. Ezo sala biso pasi na makambo Mida la Taylor azako loba pe akobimisa na monoko. Alors nga Papa Robo na ye. Bon, na ye pona na ya. Nga ye yosikoyo na ye. Na ye na yo kibino. Na ye nga ye yo. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko bomi tungisaka te tango Mida la Taylor asalaka bemission ya kopopula na kobwaka. En tout cas bomi tungisaka te pona ngai. Ngai ba chaîne ya Mida la Taylor na landaka yango presque chaque jour. Biloko nyonso Mida la Taylor achaka na monaka yango. Numero na epe eza na foni nanga. Yepe aza na numero nanga. Yepe biloko nanga nyonso atalaka yango. Peto sololaka. Alors bandeko awa Mida la Taylor apupoli alobi pona Karine Mokonzi. Nakanisa mingi bozeli na sala analyse. Ngai pe sina bongisaki 5 analyse. Eza moko te oyo bino boza kozela. Mena sina preparaki 5 analyse. Alors ndenge eza wana. Avant na loba na bino makambo mususu. Bolanda nanu malamu. Mida la Taylor ndenga za wana. Na site na ye azali spécialiste pe ya rando. Alors nga Papa Robo soki na talaka Mida la Taylor na landake po na rando. Azali mutu ayebi kosala rando makasi. Me lokola apopoli Karine Mokonzi fona sala analyse po na salaka analyse na batu oyo batushaka mingi Karine Mokonzi to makambo mususu. Alors lokola Mida la Taylor asali yango effectivement fona préparer ba riposte ya analyse po na kosala. Pena yebi ya kopopula ngai. Yango wana fona tala ndenga kopopula ngai. Surtout botala analyse mususu na sala ndenga popola kinga en tout cas apopola kinga kitoko. Yango wana fona préparer na yeba apopula nga siko kitoko koleka wana. Yango fona kalikile. Me ko kalikile na bosa na pete na zali papa rando. Oh rando, rando, rando zoma pamboli. Rando, rando kumbama, rando, rando elengi egu. Lokola na lela rando, na lela wapupulanga moko na nyonso bakosala, na lela makambo nyonso. Mida la Taylor azali mutu moko parmi bato bapesaka rando, gu na kati ya YouTube, Mida la Taylor fait partie. Et puis Mida la Taylor azali mutu moko azangaka te chaque semaine, presque chaque jour, azana kati ya net pe akosala ba émission. Alors lokola ngana linga rando tangu na kopopula ina na kopopule koto te na kosala 5 analyse yende mutu akopopulanga. Me makambo yo na bongisi deja na 5 analyse na kalikilaki soki na beti moko ya popolinga ya deuxième nango ya popolinga. Mais problème ezate ngai toujours nazoka gu ya kopopula ndenga zo populanga pe nazo sepela na rando. Mais ba analyse on a préparé pour na Mida la Taylor et koki ko déstabiliser Mida la Taylor. Atana nuboyoki yango te ata yemo kwa zota tembe. Mais koki ko déstabiliser ye na lobite e ko silisa ye mais e koki ko changer ye mode ya kosala rando pe modèle mususu.
sikoyo soki Mida la Taylor a changé modèle ya kosala rando akoti modèle mususu victime ya liboso ekozala ngai papa robo na lela rando nakanisa bo comprendre nga soki na neutraliser Mida la Taylor a changé modèle ya kosala rando donc ngai sikoyo na kozanga bilengi oyo Mida la Taylor apesaka nga pe po Mida la Taylor modèle apupulaka en tout cas apesaka nga bilengi soki lokola soki na poto to na mikolo yo tozaki na batu ata misatu lokola Mida la Taylor bapupulaka lokola Mida la Taylor en tout cas ndesi na bimisaki banalize wana ata neutraliser ye me mibale lokola ye bazali me yango wana fona kalikile modèle ya kosala analyse mususu oyo eko neutraliser ete me ye kote na ye kopupula oya kopupulanga wana naza nango d'accord parce que eloko nga nalingaka eza rando eloko nga nalingaka Mida la Taylor apupulanga ndenga populaka batu nyonso azwa information nanga ndenga zwaka ya batu nyonso yango nalobaka pona kozwa information na ngai opupulanga kitoko benga Autriche luka beglise tsenga na basere en Kristu bafrere en Kristu na bapaster bango moko na baprofete soki oza na mamero na bango na mayele sur et certain okozwa biloko ya kitoko okopupulanga oyo na batu bakoyokelanga nkele na somo yango wana Mida la Taylor soka pupolinga na biloko wana en tout cas ngai nakosepela kaka po eloko ngai nalingaka ezali rando oh rando ezwa mapamboli rando ekumbama rando ezwa nguya rando elengi gu na sukali yango wana soki bomoni na maîtriser pona makambo ya Mida ndenga kopupula la baronne parce que naza kotala basoldat ya Karine Mokonzi la baronne autorité morale mama YouTube icône vivante soki réaction na bango eza nini Mida la Taylor bisika pazali aza kozela réaction mingi ya bango bien sûr ayebi ngape na kosala analyse Mida la Taylor bisika pazali aza kokalikile modèle akopupulanga ndenge asalaka pe ndenge akokosala loba soki nga na ye tosololi lisusu na privé makambo na biso oyo tokoki kosolola wana ntango mosusu akopupulanga na modèle mosusu ou bien akotika ngo ndenge wana akopupula te pamba te toza na lisolo ya kitoko nga na Mida la Taylor oyo etali internet te etali pe rando te etali penza o nkembo na yawe oh bon wana eza part makamba privé nga na solaka nango na net te mais oyo esengi analyse bomitungisa te toza kolanda Mida la Taylor toza pe kotala ndenge aza kokende pe ngai lokwa nalingaka rando naza kolanda nyonso naza koyoka biloko oyo aza kobombarde oyo penza fwe swa batu nyonso oyo balingaka Karine Mokonzi na bato oyo bazalaka nsima Karine Mokonzi eza penza bateknike ya Mida la Taylor oyo alela rando yango wana aye lisusu na modèle ya bongo me ngai analyse na si na preparaki 5 ndenge na lobi na bino na tiango nano à part parce que ekobeta kitoko bino ba oyo bolingaka Karine Mokonzi boko sepela boko bina me mikolo koya Mida la Taylor tango akomodifie modèle ya kosala rando en tout cas mawa ekokota mingi pana ngai papa rando parce que na neutraliser base moko très important na monde ya rando oyo epesaka elengi na kati ya internet pamba te Mida la Taylor côté rando en tout cas apesaka elengi na goût ya rando na kati ya net soki boke kotala même na site na ye aza na ba view na ndenge ya kosakana te soki bomona lelo mura de la presse aza susu moto parce que azalaki na Mida la Taylor aziaki na ba technique na ye pe azwaki ba technique ya Mida la Taylor po Mida la Taylor abanda kolakisa
mura de la presse ndenga kokosa la rando ndenga koko popula lokola pe mura azaki na biloko na ye batala na ye asangisa na oya mida yango bomonaka mura pe akoma fort bongo alors baza ba randonnette moko na rando comme mura de la presse na randonnette mida la Taylor bazali batu ngai papa robo na koki kotake bango kosala analyse mais ko popula makasi ko neutraliser ko kota na bango pe na ba technique ya solo oye ko neutraliser bango na kokina nu kosala yango te po naza na besoin ya bato bongo bazala na kati internet po bapesaka gu ya rando po ezape elengi na esengo Karine Mokonzi bisika zali azala baron aza puissant aza mama YouTube fa zwaka pe biloko oya ye oyo bako popoli pe a sentir a yoki pe bino ba oyo bolinga Karine Mokonzi bozwi pe kanda bolie minu po pamba te nyoso bokoyi kosekaka te même mida la Taylor analyse na ye naza kotala yango pe na kotala événement ndenge ezokende soki événement e continue boye na batu ya Karine Mokonzi wana na bimisi formulaire mususu to formule mususu na ningisi yango pe esalami yango bomitongisaka te tangu baza kopopula la baron to bako popula mutu mususu po rando ezali eloko nanga rando eza gunanga rando ezeloko ngana lela ebongina la nzala mena sala jamais gêne ya rando o gêne rando non na salate même na nzela même na kotambwa na voiture même na mbeto hôpital soki na fini boye bakanisi information nzoka rando oh rando elengi gu rando sukali rando oh rando bacha miliki rando lipa bacha milika miyoyo rando aroche dose bachanini leti mosa let ya rando oh rando alléluia kolo pambola rando pambola barando net pambola YouTube pe pambola mama YouTube Karine Mokonzi la baronne na sukisi awa ngai papa robo na keko pema me kopema na koyoka rando na litoi mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.